Ça bien. Au moins, aux oies, ils ont vide. Ils ont le côté de la carte. Dans une canyon. Faire la prière. Éternel, je sais que je suis malheureux, déjà garde-moi sur quelqu'un, et puis c'est moi, Seigneur, toi, Seigneur, je lève mon carte, c'est bon, Seigneur. Je veux que je me lève, c'est pas force de me déclarer, pas force de me lever, pas force de me déclarer, oui, la force de me déclarer, pas force de me lever, c'est la force de me lever, je veux que ça, la force spirituelle, dégage, je veux que ça. Ouais, Mikolo, genre, au stade à 30 ans. Oui. Au stade à 30 ans, na pouvoir. Pour ma camboisa bien na Congo pour les moments sikoyo. Tozo bon ça malembe, fait gentillesse à la poste, afin de sikoyo na au stade à 30 ans. Tout ça pauvreté na magie wana. Tout ça ba riche parce que nion se pas na biso ezali. Donc nion so luka pas na biso ezali. O pour malade, o zo bela, o ba traiter o ba sala, o za na problème mbongo. Aux lumière, aux alambongo, chaque jour aux alambongo, donc vie bien, bandakwa bien, mituka bien, et pas nabiso ezali sans sacrifice. Au teka no montute, au teka no pe moi na ote, au yomoko teka logo nzoto na o teka logo te. Il a eu ça rabino bien, nga na botama na kiss na nzoto. Ozomona, na développement de kiss na nga. O David Copperfield basala rakuna. Nga na sala gagner dangereux ozomona donc ezaka ya bango ba américain pe ngo na sala développer classe na nga na mata niveau mususu na mo sala gagner dangereux classe mususu mon atier botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu. Après avoir défilé na ba site Pola mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Ya Tobina, Congo Température. Et y a mon pépé Asika. RDC notre patrie, RDC notre pays natal et nous sommes là à Congo-Kinshasa. Nous vous disons bonjour, bonsoir, selon l'ère à laquelle vous nous suivre. Nous, c'est la grande équipe de Congo Température, toujours présente et toujours motivée pour vous informer, vous divertir, vous mettre au cœur de l'actualité, car c'est notre devoir, car c'est notre souci majeur, parce que vous êtes notre très chers fidèles abonnés. Et un grand merci déjà à cette grande équipe de Congo Température qui est toujours là, motivée et plus présente. Un grand merci à Chadrak Marayoul à la prise de vie. Grand merci à Kenzo à la régie finale, pourquoi pas dire un grand merci également à Madame Rosette Lafleur d'Hambourg, je ne vais pas dire un grand merci à Igor Mitou, grand merci à Richie Kapinda, grand merci à Gérin Singoy Galaxy depuis la Bollor ici, je vous salue. Grand merci également à bana membre Nyoso ya Karim Mokonzi, particulièrement à Londres, on a moni monsieur Jean Bloch, papa nanga Jean Bloch, en tout cas je vous salue. Grand merci également à monsieur Martin Songolo depuis Paris, Martin Songolo, en tout cas merci beaucoup papa Martin pour la confiance et puis ma conseil au Pesakanga, je ferme côté le Phoenix. Et voilà, grand merci également à maman Mirador Ngabou, présidente de l'association Mirador Ngabou, l'espoir fait vivre depuis Paris, puis na membre Nyon de l'association Mirador depuis Paris. Voilà, Maître Kokoy a zongi lisusu. Maître Kokoy a yé corrigé comme d'habitude. Toujours na plateau humble serviteur na bino je ferme côté le Phoenix pour ma kamba bien ezara awa. Ma cela qui toque ezara awa. Ba question d'actualité est bien toujours na plateau serviteur na bino je ferme côté. Tout ça na Maître Kokoy, tout cela qui va makambo belé les cas qui Maître Kokoy a Bikisaka Maître Kokoy a traitaka ba malade belé Maître Kokoy a pesaka Maître Kokoy a sala kanyonso o za nango posa ya kosala. Voilà, on te continue toujours na quatre même fil du na biso na Maître Kokoy o aza sous invité na nga journal le Napsi. Maître Kokoy, bonjour. Ouais, bonjour journaliste. Boni. Ouais, ça va vraiment. Nyoso kimia.
Qui m'est allé, papa journaliste? Tu es les sous awa. Tu évité avant de côté de ma salon la biso. Numéro sous ni niasika. Oh bombeli bato après biscuit ba monaki ba biscuit et au saki démonstration bimisaki mbongo na kati ya boîte à miliki et bato beli ba mitunu ba question ah chef est-ce que ba mbongo wana izaki ya solo oh bongo ba o biscuit izaki ya solo osenga ki mbongo bimati franc congolais monnaie locale et bimi eza so tendeni lelo o elibiso numéro nini et puis to solo sous makambo nini maître Kokoy. Bon yango na ebsaka yo ngai la démonstration et ça c'est facile mais tout ça rendre musala pour muto mona réalité musala ndé parce que démonstration ya nte musala muto ko la démonstration mon démonstration muto ba kinto mystique boy mais ya nte musala za nango besoin so muto na musala ndé ko sala musala o za ngo pousa ya nde leki ba démonstration nyonso yo te karama paté na yambe na plateau comme étant journaliste c'était pour ça que journaliste ngana te poser ba question yo poser mais na yambe na plateau comme étant grand maître magicien il a gagné dangereux ozo corriger ba pratique à mike yoko toza plus que dingwe yoko toza plus que banganga mike to yeba nanga Steve Kutu akomane agent de sécurité na IPAC bakatire belé to yeba batabakisa solo bakimi yo to yamba la qualité ya magicien a gagné dangereux et puis représentant valable ya bana Congo central yango to lingaka parce que magie et ça etambola mingi na ba démonstration ba pratique yango to yamba parce que bana pote belé balinga komona plus pratique maître Kokoy lelo bombeli biso. Bon, formule les belé, ma numéro est belé. Donc on banda ko sala numéro, lelo na ina mususu, lobi na ina mususu chaque jour parce que na ma numéro est belé na yebi na mtunanga. Ozomon. Yango lo bagé qui si normalement magie au la sala gagner dangereux. Tout ça pauvreté na magie wana. Tout ça ba riche parce que nion se pas na biso ezali. Donc nion so luka pas na biso ezali. O problème malade ozobela, o ba traiter yo bo, o ba sala bo, o na problème mbongo. Aux lumière, aux alambons, chaque jour aux alambons, donc vie bien, bandakwa bien, mituka bien, et pas nabiso ezali sans sacrifice. Au tekano montuté, au tekano pe moi na oté, au yomoko au tekano logo nzoto na au tekano logo té. Au respecter ma condition, ba sport pe sa au somba bo sala bo respecter yango. Au zuma kamono esili. Ouais. Nalanda ki mutumboko bo na numéro moko David Copperfield amonier akati pigeon mutu azongisi pigeon de tambola wana ezaki samindele bino bokomi na niveau wana te non ngai na ebisa bino bien nga na botama na kiss na nzoto ozomona na développer de kiss nanga o David Copperfield basala kuna nga na sala gagner dangereux ozomona donc ezaka ya bangono ba américain pe ngo na sala développer classe nanga na mata niveau mususu na mo sala gagner dangereux classe mususu donc na mata niveau mususu quoi. Parce que nous avons un grand représentant, premier représentant à Congo central, deuxième représentant à Congo Mobimba. Où il a gagné dangereux. Pour vrai qui a gagné dangereux. Sans sacrifice, sans condition. On a boutou la mouka 0 juste salabo, il est du matin qui est dans le cimetière. Puis on va cimetière de bien monté. Magie est dans un livre qui est dans mon tout. Vous avez dit 100 livres, il y a un mouchoir dans un PMB. Il y a un et ça la macamba. Mouchoir oya pembe oyo ozomona besoin de logo te onde osama makambo c'est ça somba unga passe bateka wati sinyo soto ebimaka na monde wani oyo eza mouchoir blanc do eza béni ozomona loko eza béni déjà donc osoma nanga mouchoir même nanga osoma nanga téléphone na yo osomi téléphone on tu utiliser on ko esprit na kati na ko esprit nanga ebele madame Lili na ko na kati aveni ko sa makambo ebele so zango pour ça. Baki to na numéro yote ko le ko bitle biso lisolo et madame Bibiane Oaza chargée à courir là yo yemuto akinda ko lelo Liliane madame Liliane Sainte Liliane voilà dans la deuxième monde wana et puis le numéro moto solo ki to sala ki boso olobaki et yo nem to simbaka au moins ba politicien belo ba umela kana ba pouvoir bino pe bo simbaka bango c'est que gouverneur na biso lelo pe il peut être simba pour aller bosser simba qui a ça là qui 18 ans André Kimuta c'est que oh ya mikolo il peut être simba oh ya mikolo genre au sata 30 ans oui au sata 30 ans na pouvoir pour makambo za bien na Congo pour le moment sikoyo tozo bongisa malembe vie gentillesse na poste afandi sikoyo na au sala 30 ans andimeli gagner dangereux c'est ça aux hommes comme andimeli gagner dangereux au sala 30 ans na pouvoir bo PC ma te makambo eza bato bate muto pesi makado makambo ezali de peut être membre église na biso ya gagner dangereux ouais c'est ça. Voilà maître et avant tout comme même une démonstration parce que tozo mingi temps mingi parce que tu faisais ngonga et na makamba Lubumbashi ezan dossier mo ko yakina Lubumbashi
parce que yobi kenom na gagné danger ba makambo ane ko makate bande ko mo na Lubumbashi baza par ba fille o balingaka mingi ko figurer na ba clip ya ba artiste ba musicien parmi bango moko akenda ikande ba simba ba kiste bango bakata ki nzolo ko na lolemo bataki bakotaki nyoka na lolemo donc moi ça suka lobi na likambu na zana posa $50,000 o sala eloko moko te donc so zana ngona poso ko to pesi so zana ndako ko to zo pesi mais lelo oyo bande ko wana e ko balukela bango et ko sala retour akoma ina posa na atika ni makambo wana akepa nganga oyo apesa ke biloko wana nganga wana yo pesa bouteille ay ces bouteilles oyo sala ni tozo passer rapport na bouteille oyo et puis na suka ko soba poil na yo otie na kati oki otango na sembe tango lala ebota $50,000 après ozonga nango mais moi c'est ko koma komika juste boso porte ndako boye pouf mulange panzani moi sana ola benga zu palpite abengi ba camarade na ye après ta ba yo ko benga nganga bino lokolo panzi déjà sango et senga kaka okufa soko zonga awa tonga to changer cérémonie et puis makamulinga ke nango bien mais lokolo beng déjà bato batunyo so au courant nezana il faut kufa moi sande to balole monaye etikali libanda ezokota lisusu te to ebite maître ba makambo boyela kabiso et puis le pesa ka ba retour na okile mawa weza gagner danger te weza science ba nganga o ba tiaka makambo bikeko ba bougie rouge yango wana forme na retour wana biso na gagner dangereux so besoin na forme besoin poser formule mibali balinga o pesa kombonge bele na kato nzolo ni okata na opesa tu peux c'est pas na mon côté pour c'est pas ça démon ya mort te ouais c'est pas ça démon ya mort te so tu na mon repona ne ouais ça ba formule mikei fallait pas ça la wana to ya na gagner dangereux anga mo réalité loko kala wana okiluka kisa bitumba bakati banzolo ko kisa mibali bakati banzolo lemo okolo mobali tanga zoyoka yo $50,000 ebimi boy non non ba kisa miki retour les arabes sont comme ça gagner dangereux retour les arabes mutu moko te asala gagner dangereux o nga na yebi o ya so makambe pa na nga ke lelo akoma na mbongo ebele to mona makambo na yenga za na posa retour yela ina na yoka ngote na pesa ka numéro na téléphone partout na yoka ngote kuma na suka tamba obenga numéro wana o ele ka isusu te pona ba numéro na nga ekobeta joka na ko ba po téléphone pe bungaka na ba 4 ans déjà numéro na nga numéro na nga ya kala orange yebi yango ya kala tu goku tu ezala série wana ba 4 ans déjà yango. OK, voilà mettre parce que tout comme que déjà petit à petit et tu éviter tout bateau quand on démonstration plutôt sur la musique juste monter puis tu aussi éviter le numéro ni voilà éviter numéro ni ce que tu ça mais tu prends tout côté mission masomo. Bon, numéro eza nango na yana tiroir magique, ezaka tiroir zo monango bemeza makambe belé salaka. C'est ça ouais. Donc dans juste rotelema pour ça la démonstration. OK, voilà Montréal Shadak Maral le toko on a biso déjà et on mettre au télémi na yo et puis au bandi na démonstration. Mais caméraman là tu vois bien. Au moins, aux oies, ils ont vide, ils ont le côté na katia, na zui na kanyango. Est-ce qu'on ils ont mouchoir, ils ont vide, na finiki. Bon, on va faire un mouké, on va faire la prière na ngai. Éternel, près du rêve, je sais malheureux, déjà garde-moi sur le point de ce fait. Et pitié de moi, Seigneur, quand toi, Seigneur, je lève mon attaque, c'est bon, Seigneur. Je veux me lever, c'est pas force de me déclarer, pas force de me lever, pas force de me déclarer. Oui, la force de me déclarer, pas force de me lever, c'est la force de me lever, je veux que ça. La force spirituelle, dégage, je veux que ça. Kanga pigeon ba ozonga na bango moko ba uti deuxième monde mbongo yango yo bokai mbongo $, yango na bisi mbongo ebele bon na yebite soki formé une swing na kosala de mosusu na tiroza pigeon bimi na kati mbongo yango ebimi na kati kuna siko mettre mbongo bisi ba pigeon
pigeon pour le monde déjà moko kimi balandi bakanga boso soneti azongi te akeli voilà mettre la mono bimisi mbongo bimisi na liasi mobimba ya $50 et puis na monde des pigeons babim na kati bon na mode moko kimi moko ya sana boso soneti moko ande kimi bon azongi te ya kozonga ne bazo uti des bazo esprit bazo esprit uti des portes sur le belaki likamba pigeon awa yango bien bimisi ba pigeon David Copperfield bakataki mutu ki kataki sur pigeon bala moko pas pigeon zongi normal yango pas invoquer ba esprit na fanda ki boyem c'est delian a invoquer atindela nga des pigeons na lias moko ya mbongo ba $50 yango pe omoni c'est ça c'est quoi pigeon wana ezaka ba pigeon boyeto eza milimu ya batunde bokomi saka ba pigeon de babima kasi eza biloko esprit eza biloko esprit l'esprit oyo ko invoquer que madame Liliane salelanga boye yango akopesa yo eza makambo de nako zala pe boye mutu moko bakoza na posa mbongo onde na bimisika mbongo boye 50 pardon bimisi mbongo boye belé boye $, nako na pesa sana mboka musika tata posa mbongo na bien invoquer madame Liliane yaka sala boye tala boye madame Villa sali aketikele mbongo na mbongo pe ko bimela awa na monde na biso na tini madame Liliane zombo OK etikele aketikele pe mbongo c'est tout. Mais c'est que magicien peut aux appels la capacité pour ça la peso au créer plus mo misi pe nyama na mo ba to mo tala pe et voilà ba pigeon mystérieux et c'est deuxième monde na bisote c'est ça oui ba ozonga na bango oui voilà mettre tout seulement mon et puis tout aussi c'est na biso et na mono bimisi mbongo et puis l'autre fois to sola kana obetaka makambo ya makambo ya ba kodia na ebité. Ok, voilà, maintenant, mon bimisi, mbongo, bimisi, ba pigeon. Pour l'autre fois, tant que ça, la mission, obi, nani, famille, la famille, vous avez la chance, vous avez ma kodia. C'est que, mbongo, vous avez pas par exemple, vous avez la richesse de la famille, vous avez bimisa kango, à part ma banque. Non, mbongo, oyo, ezali, mbongo, et outil na monde invisible, hein. Mbongo, oyo, ezali, mbongo, outil na monde invisible. Déjà, mbongo, et l'imoité. Ezali, na tchèque, on est na carte. Eza mbongo e uti na monde invisible hein eza liasi mobimba ya mbongo ekozala omoni eza kutanga ti liasi nango na kokata papier nango ya liasi mbongo yango oyo cameraman omoni mbongo yango oyo e uti penda na kati ya liasi de utaka ndenge nini mbongo e utaka na partir ya deuxième monde te e utaka na ba banque oyo eza banque richesse tati kaka par exemple na Miami toza na banque ebele kuna na Amérique eza na banque eza na mbongo ebele ya kosakana te peut-être mutana na posa par exemple bimsele $100,000 quand on invoque na banque na biso na Miami na invoque le Canada d'Algérie pour na mbongo na peso biso pesa mbongo akisi te mbongo ya butika na banque mais ce que sprint ba no zongo et na peso yo atoza na mboka musika ba statine ba sprint na zulanga mbongo boye bake ba zui mbongo ba peso yo biso zo mbongo makila te o boye eza gagner danger eza science eza haut niveau ozomona pesa pigeon ki bakimi wana pigeon za mise en scène ba sala ikara pour ba sala sur ndenge nini wana il faut aussi mettre mbongo to moni ezali simbi pena pigeon ba mona pena pigeon po makambo yo batu musibele ba mona kango ezali ti ba mise en scène ba makambo za so bandeni te eza mise en scène te et uti na fond la ki tiro ezaki Félix na kangi na sali ba prière nanga pigeon yeyo eza pena pigeon ozomona eza pigeon déjà peut-être pigeon alors dire au coup faté à ça bon moi ouais alors bon moi oui na yebite sur la question se reposer ngai ko poser ok voilà mettre to comme na biso pena ko kena suka likamona ngana tuna mahamba ba code so ko me kampe ko expliquer biso no mu ke code zaka penza nini code normalement wana même biso na bana ngidinga kuna toza ba code ba koko batikela ba famille musu batana ba code na bangidinga wana bon kodia eza eloko moko bo eliaka ozomona yango ngai na préférera te penzaki ben bato na kodia mam na robiso no vete boti kosaila ngo kodia eliaka bato kodia za kindoki na kati ozomona kan nzungu moko ya ba pesa bino ya mystique bo OK ezolia bato so si c'est bino famille maketo pesa bino mbongo yo za na mbongo mzomba kodia mais ozo dépenser na famille ba kosaila mbongo wana mais ezolia suna sime kono lia obana tu vois et on a ngamba kodia te donc kindoki changer ozomona o kindoki ko pumbo na butima kama o changer de comme na mystique ya mystique mbongo boye o invoquer mbongo pa ba démon ba kei ba zui mbongo ba yenango ba ke ozomona na deuxième monde ozomona na banque visible la banque na banque na américain pour ça la grande danger ba américain hein puis je suis en Miami ba ke pena ba zui mbongo ba ye ba pesio mbongo so za na posa mbongo en tout cas na tuna question na polonga ba tebena ignorance neti kambolobi bato balobaka kodia eza nango chance ya famille et ça la reloko te mais yo lobi ke no kodia eboma kode za kindoki
code ezaki biso ngidinga bato basala ba code bazali ozomona bato soto ba senga utu maître grand maître ko longo biso loko na ndako na kepa sadi mosala longo lipe na zupe msali makambo na zupe code pa na bina longo li pouvoir wana po beaucoup faut ebele trop beaucoup faut surtout na zui pouvoir wana ben c'est ça pouvoir beaucoup koko mais na longo li bina na maboko pa ezoli abino ozo mbatu faut pas vivre na mokili basa mambo ebele mais code ya ezoli abango ozomona c'est ça même na poto bato musu bazana na poto mais alaka toujours dépendant na code wana est-ce qu'on est indi kwa zakuna osandeni pour olongola code wana tana wana bitina ba demona ba nos ngoti ba demona ba kekuna ba zui code wana ba yenango c'est ça. Ouais. Voilà, merci beaucoup maître Koko to komi na biso na suka na bité so kopé sa numéro parce que bato faut bazala na ngoba mesalaka na maître Koko surtout na Congo température. Numéro na ngeza plus 243 89 20 31 021 plus 243 89 20 31 021 na kanga connexion toujours en ligne surtout na WhatsApp mais ngeza WhatsApp toujours en ligne chaque jour de soko benginga ozwinga. C'est ça. Message à Souka, mettre Koko na batinyo balandu et puis au bandé les sous numéro na yo pour na batu ba comprendre. Bon message dans Souka ezali yo tantine fanda calme ko keba. Moi aussi oui. Na bi bo message dans Souka ezali o azana problème o abiki a dépenser ba mbongo pour saler musala amona réalité te abenganga akomona réalité likambo azana ngo besoin. Ozomona o apesi ba condition o te suki se ko bela liboma même famille oyo famille wana ya moi sona o afa kufa so ba looking ba mona réalité moi nga kufa tena ko big sai so ta pesa makambo na carré dans jege afin de calme numéro na ngeza plus 243 89 20 31 021 donc on a posé au contact nga na reçoit dans les bons calmement. Voilà, merci maître Koko to sisi mais question moi curiosité na moni ba poil ba plume ya pigeon ngo longo est-ce que tango ya ozonga deuxième monde ba plume ne o etika to yolimo nenga ya déjà boué aza esprit tango bunga ba plume pe ko tika non pas c'est dans le monde visible ozomona ouais. Voilà, merci beaucoup. C'était la maître Koko, très cher ami du 3W Congo Température. Pour vous informer, vous mettre au cœur de l'actualité, il y a un peu diversifier un peu l'actualité, diversifier l'information. Tout le monde se focaliser sur les musiciens, non. Les chaînes, tout ça, basala yango pa la patronne na biso Rosette la fleur d'Hambourg pour la ko informer bino ko divertir bino des fois et puis ko informer le makamunyo so ele kaka na vie quotidienne ya biso. Voilà, un grand merci déjà à l'équipe technique Mobimba ya Congo Température, grand merci na Shadak Marayou la Montréal, grand merci na Régie Finale à Kenjo, grand merci déjà na papa Martin Songolo depuis Paris, un grand merci na bana membre nyonso ya Karine Mokonzi depuis Londres, wana moni papa Jean Bloch, je vous salue. Un grand merci également à Gérance Ngoyi Galaxy depuis Bolor ici. Grand merci na maman Mirador Ngabou, présidente de l'association Mirador. Un grand merci na ba fidèle abonné na biso nyonso et d'ici là portez-vous très bien. Quant à moi, je vais faire mes côtés, je vous dis merci et bye bye. Mon entier botalelanga Congo Température, ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et y a Congo Température.